pour avantage à congolais mais oh bozo bo makuna na mboka na bino za congolais te oh so bo na mboka otiki de liwa ya congolais moko na mboka na yo oye awa ba tshoti kwa tapis rouge to benga ni complicité to nini Paul Kagame awa zo bo maboma batu awa mais c'est ça Paul Kagame aye awa ndenge ba yambaka Paul Kagame tande Paul Kagame ya tande ba yambaka Paul Kagame on a tout mon vidéo ndeko la artiste na biso Fally Ipupa ba pesa na mbote na Paul Kagame ngata na même nga parce que tant otaki photo avant qu'on yoka ba kuna ba commentaire je me suis posé la question oh fallait être attitude au point nini au mona pour dire quoi ennemi antique la ka ennemi na yo papa na biso ba Valentin Mubaki parce que ba to ba bundaki na papa Etienne Tshisekedi ba yebi souci ya IDPS parce que IDPS c'est ça qui créé pour na souci moko boy pour na objectif moko boy mais est-ce que le to ko ba non ba objectif o ba papa Etienne ba betama o ba papa na biso ba kibasa ba betama ba Valentin Mubaki les 13 parlementaires ba créé ka IDPS est-ce que souci na bango bisika ba msusu ba kufa bazali est-ce que souci na biso auto créé la ka IDPS ezali ko se matérialiser c'est là parce que Félix azali mwana ya ba 13 parlementaires wana place ba camarade papa Etienne bavandi place pe ba oui bavandi bazotala est-ce que lelo Félix Tshisekedi azo matérialiser vision na bango to aujourd'hui on se pose des questions où est parti les soucis oyo Félix Tshisekedi ayebaka que non te peuple oyo soka to sengi que non to bimana balabala ayaka c'est parce que azana posa courant za malamu peuple oyo tant to benga to bimana balabala ayaka c'est parce que azana posa maeza ya malonga peuple oyo tant ayaka c'est parce que azana posa bana oyo bakoya lo basa na éducation ya malonga peuple oyo azotango ayaka na balabala c'est parce que azana posa azana possibilité ya ko se faire soigner quand il est faut azana possibilité asumi pe lipa na ye allié asilisi yango abika na poko na possibilité ya kosuma mususu pona lia na poko et puis na lala peuple oyo azona balabala pona ko marcher pour alongo na vie ya ko defa lipa muna ya ko defa lipa Félix Tshisekedi ayebaki ngotanga zaki na opposition mais est-ce que lelo oyo Félix Tshisekedi azoyeba kaka makambo oyo to bimaka na balabala oyo abimelaka na balabala oyo babeta ye oyo même beta papa Etienne Tshisekedi kachana mukoro à mon humble avis ils ont fait cette impression de Félix Tshisekedi abosani na yango ya bana bazotanga on dirait ba nyonso oyo tu sais mona pona ko réussir na vie parfois il faut kozana batu oyo ba bundaki na yo ba yebi souci na yo omoni Congo France soki lelo eokende c'est parce que Didi Dipumba a travaillé na ba oyo ba bandaki ba yebi pe souci ya Congo France ozomona entre autres neti ba bino boy obi que non bossa kana posa lobby à la TNT après TNT lobby tu sais na comme na niveau moko bepé ba accréditation pas na présidence okolinga te eloko kopota soki lelo bossa komi place alingaka koma ngape niveau ça nini et romata mais est-ce que lelo au Félix Tshisekedi azo travailler na batu oyo faki bazaki censé ko appeler pour que ba sunge à réussir quelqu'un na je ne pense pas avant président Turkaya awa yana ba congolais ba vanda na Turquie omona baza pe l'école bango ezalaka awa yebisanga no Minerva ezalaka na combien l'école turque on ezalaka musika te na palais de la justice na biso awa Minerva ezalaka na combien ba congolais baza na Turquie ba traitaka bango ndenge nini Mbote mingi na bandeko tout ba kolanda émission na biso na 3W Congo France. Merci na mon boss monsieur Didi Dipumba, merci na ba partenaire tout ba soutenir biso, merci na mame Meline Zemba motema tous pepele ya mbeto na kobo santé Pauline ngingo kabeza ke éducation na ba tout o ba soutenir kanga. Merci na Seigneur Jésus Christ de Nazareth azo batela biso, azo pesa biso pema na bon moy. Lelo to songi susu na analyse to meka ko sola ba citation nyonso ozoli kana kati ya mboka na biso lelo etéré ya congolais ezani na kati ya mboka na biso. Est-ce que congolais par rapport à président mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi au congolais belé zelaki ke azwa bokonzi na ye congolais ko zwa musala congolais ko lia bien congolais ko marcher bien makambo koma est-ce que congolais ngo lelo après 3 ans azo mérité na promesse oyo balakaki bango to azo mérité ngo te to sala analyse na biso na mwana mboka Jaffer miko te to meka ko sula ba citation tout isolé kana kata mboka na biso mwana mboka bonjour. Bonjour, Mouna Cédric l'artiste. Bonjour, Nabalios Balandarbiso na Congo France. En tout cas, et tout c'est pel mingi parce que ndeka waka justice à Mukilia kambangu mangu nzambe yaka malembe et enfin éthique rapé kokokisama. En tout cas, nous bénissons l'Éternel d'abord pour la libération na yo et ozongi parmi biso ozongi na musala en tout cas et sali biso malamu mingi komona susu parmi biso et puis grand merci
na le boss José Didi Mpumba, na surtout ba fidèle abonné à Congo France Télévision, en tout cas tous ensemble, pas de souci. Yo sur côté la caméra, moi citation une question que nana tout na yo pour la citation ya baké belé o lelo eza kamo rezo bimanga lelo emso mona muta violé na été mona moka bimika violé musu pesa rapé ya solo muta violé côté ya justice à l'état place wono ko lobano ndeni. Mais sinon partant il y a parce que aujourd'hui on peut dire que nous avons un témoin vivant par rapport à cet événement makambo to yo kaka et ça lui parce que ça lui proche na biso. En tout cas moi personnellement je ne crois pas le antikala kondimate que Mouna Cédric a qui violé parce que on a grandi ensemble to yebani ba capacité to yebi que non au-delà ma be ya mutu ako sala bo mais o ako sala bo te et puis to kitaki ti place na résidence on passe on au vanda et ça là ki biso esengo bien que ozaki na place à passi comme on ba maman ba jeune fille ba bimina balabala ba zolela ba popola maputa bazali ko maudire mwana wana pina famille oyo baloba ke no yo violé mwana bango et ça là ki biso bien ko kana minoka ba jeune fille basi kitoko babi tonto wana kutu abimaranda ku 7h azonga ka 22h akuta na kuna biso ba grande fille na nzela kutu basi kitoko boy atikala ano 15 jours ko sata ko no zato kitata nzela moko bongo mwana moko ya 9 ans oyo azanga ata mabele mwana 9 ans okutu soko talie kutu bi non en tout cas aujourd'hui on peut dire que bato nyonso o baza na prison eza bango tende baza ba fautif ya makambo susu bakiza bango na yeki tirer conclusion na partir makambo o to mona ke pa na yo donc c'est pour dire quoi ba biloko ya boy il faut ba simbe justice bazala na niveau moko ya mayele moko boy oyo mukile koza na ngote ko kata oui ko kata likambu oyo otake no muto kambe même kaza innocent mais aokende quand même prison voilà pourquoi moni à la place ya kosenga misolo ya kosenga richesse ya mukile oyo Salomon asenga kinzamba pesa ye ma intelligence pe sagesse pourquoi parce que sagesse na intelligence nde esala que non juste azwa raison et puis muto azana tort azwa bongo tort azwa pe azwa mbano oyo esengeli na ye et voilà pourquoi il faut to profiter na likambo oyo to benda to kobenda mato il se trop dire mais ba simbi appareil ya justice mboka na biso ba yebaka muna makambo na efungoli biso miso toyoki ba avocat ko comploter contre na famille ya mwana wana obaki ko accuser pourquoi parce que ba yoka ki que non asa journaliste asala kana chaîne moko boye boss na bango azaka na poto ozo comprendre que bato bazo sala lisusu musala na bango malamu te po nini andimi a sacrifier bo moya mutu andimi a sacrifier liberté ya mutu kaka po tangu famille na bazwa 52 000 $, basenga ki bo dédommager bango ayebi ke na pa na mbongo wana akozala na mwa pa et puis bazo forcer famille na yo bandi ma négociation ba futa 52 000 $. 52 000 $, oyo famille wana babi ke non mwana mobali oyo asali kambo et puis bango moko ba avocat ba yebi et puis en complicité na OPJ ozaki na charge ya dossier wana ezate pona lelo to moni dossier ekoma emsu ba tala ke moto dossier ezala 10 ans 20 ans ya ba tala ngo koma lolenge ni ba ko changer méthode ya dossier balonga no ba 20 ans 10 ans wana nana oui parce que babi ke non tant moto tala ka 20 ans na prison 15 ans na prison a olenga a renégocier mbangu pour que bapese moi misolo abima non il faut bameka ko revoir na nous pe mambo oyo oui c'est pas que nous encourageons viol les eloko mabe et puis ça peut passer na famille à victime mais on soit est tout monde oui et ça eloko te que to soit encourageant les eloko ya ezali ba antivalé o tozali côté mais dis-moi c'est lui qui doit faire la prison il doit réellement être et soit to benga nani mutu o asali acte wana mais c'est pas dit que non et comme appelle pour ba bloc ba viol monsieur comme ba règlement des comptes nga na yebi ba voisin na ngai la fille a 17 ans mais abimarana mutu moko asa plus âgé voire même que biso oyo mais lokola jowana apesaka moi mère ya petona moi muke eleki mais lobi moi mko ba kobeba na mwana na 17 ans kobeba na mobali la et puis comme nini que non viol or pendant que jowana azobima mwana wana maman ayebi ke ba solo la kapel que non te jo oyo abimarana mwana nga la fille n'a que 17 ans ozomona donc c'est pour dire quoi il faut qu'on tient mutu na prison parce que il a commis ses forfaits et non qu'on tient mutu na prison parce que bobi que non bo senga kembo ngoko lokola kokite a kende kaka yango des autres qui savent justice mboka biso voilà pourquoi même la Bible a été trop claire même pour dire que non
une bonne justice élève une nation. Merci mwana mboka JFM ko to sola na biso to moni ba doso lelo eza bande ko musu baza ba inosa bana prison bande ko musu pe basala ngo lelo komi ba musu ba mobile biloko ndako on pesa nga congélateur na yo faut TV na zwango azo aviser biloko eza kata ndako na yo biloko wana fo justice mboka na biso etala ngo bien et osala pe bien JFM ko to zongi lelo citation ya mboka na biso au peuple congolais zela ki mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi a joie pouvoir o babaki pouvoir ezaki na maboko ya ba congolais te pouvoir ezaki na mopaya lelo congolais zwango peuple congolais lelo azo vivre ndenge pouvoir ezaki na maboko ya bapaya tonde kozela ndenge bato mosusu ndo tonde ozelaki non vraiment na mboka azwa pouvoir comme fileka bayebanda koloba que no pouvoir ezalaki na mboka bapaya on peut dire que bazalaki majoritaire mais bato banda koloba que no pouvoir ezala maboko ya mwana mboka bazalaki minoritaire bato yango banani ezalaki baye nyonso bazalaki na kati ya système politique ya mboka na biso oyo nyonso batravaillaki na Kabila. Félix Tshisekedi fi bo excusez nga bo sofuna lo bango bongo fi na tango na passé Félix Tshisekedi azalaki espoir ya suka ya bakongomani. Félix azalaki espoir ya suka ya bakongomani tant toke na merger maponami to monka ano déjà Félix a déjà favorable pour maponami on doit tous aller kokende to que non te espoir na biso ezalaki reposer sur lui parce que on ne peut pas bitumba non soit bondi parce que Félix Tshisekedi maîtriser le système politique ya mboka na biso tout en étant dans l'opposition. Félix Tshisekedi abunda voir même na aéroport kuna na banverse ba mona ba image etambola. Félix Tshisekedi a collé na mbongo wa politicien, a tangi na mbongo wa politicien, avandi na ndako wa politicien tout en étant dans l'opposition. A comprendre que souci ya ba congolais là qui nini. Mais aujourd'hui on se pose des questions. Où est parti les soucis oyo Félix Tshisekedi yebaka que non, te peuple oyo soka to sengi que non tobi mana balabala ayaka c'est parce que azana posa courenza malamu. Peuple oyo tant to benga tobi mana balabala ayaka c'est parce que azana posa maeza ya malonga. Peuple oyo tant ayaka c'est parce que azana posa bana oyo bakoya loba na éducation ya malonga. Peuple oyo azotango ayaka na balabala c'est parce que azana posa azana possibilité ya ko se faire soigner quand il est faut azana possibilité asumi pe lipa na e allié asilisi yango abika na poko na possibilité ko suma mususu pona lia na poko et puis na lala peuple oyo azona balabala pour ko marcher pour alongo na vie ya ko defa lipa muna ya ko defa lipa. Félix Tshisekedi ayebaki ngo tanga zaki na opposition mais est-ce que lelo oyo Félix Tshisekedi azoyeba kaka makambo oyo tobimaka na balabala oyo abimelaka na balabala oyo babetaye oyo même beta papa Etienne Tshisekedi caché na mukoro. À mon humble avis ils ont fait l'impression de dire Félix Tshisekedi abosani na yango rapport ya bana bazotanga on dirait ba nyonso oyo tu sais muna pona ko réussir na vie parfois il faut kozana batu oyo babundaki na yo bayebi souci na yo omoni Congo France soki lelo eyokende c'est parce que Didi Dipumba a travaillé na baye oyo babandaki bayebi pe souci ya Congo France ozomona entre autres neti babino boye obi que non bosaka na posa lobi asala TNT après TNT lobi tu sais na yeko na niveau moko bepé ba accréditation pamba pamba na présidence okolinga te eloko ekopota soki lelo bosa komi place alingaka koma ngape niveau esa nini eromata. Mais est-ce que lelo au Félix Tshisekedi azo travailler na batu oyo faki bazaki censé ko appeler pour que basunge a réussir quelqu'un na je ne pense pas ba papa na biso ba Valentin Mubaki parce que bato ko babundaki na papa Etienne Tshisekedi bayebi souci ya IDPS parce que IDPS ezalaki créé pour na souci moko boy pour na objectif moko boy. Mais est-ce que lelo to ko ba objectif oyo ba papa Etienne ba betama o ba papa na biso ba kibasa ba betama ba Valentin Mubaki les 13 parlementaires ba créé ka IDPS est-ce que souci na bango bisika ba msusu ba kufa bazali est-ce que souci na biso auto créé la ka IDPS ezali ko se matérialiser nzela parce que Félix azali mwana ya ba 13 parlementaires wana place ba papa ba camarade papa Etienne ba vandi place pe ba oui ba vandi bazotala. Est-ce que lelo Félix Tshisekedi azo matérialiser vision na bango to souci na bango? Est-ce que lelo sur lobi bongo na vision lobi wana bato azo travailler na bango soki to lobi lelo c'est que moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi yaza na vision mais bato azo travailler na baza na vision te to ye moko ne vision te zo boma. Voilà, yangwana je pense que personne a déjà une moitié des réponses. Des fois on se pose cette question. C'est pas qu'on est contre les pouvoirs et encore moins on est pour les pouvoirs, mais on est du côté à peuple au azali ko souffrir muna. Il faut tous être réaliste. Lelo on a Congo bato souffrir baza majorité que bato bazo sepela ozomona mboka ezaka bongo te mboka singaka il faut équilibre ezala c'est pas que mutu nyonso nda kozala riche mais dis-moi il faut équilibre social ezala ozomona
oyo aza na facilité à kotia loboko boye et puis mboko to mais ezala kaka tike no ba misusu nde baza na possibilité ya kobenga ba prince de la république et puis bato misusu nde bazala ba les chèques nde babenga ba demukalinga non Congo ezali ya biso nyonso tozali biso y a pas constitution moko te basala mona Congo mona basala constitution mibale te constitution eza kaka moko voilà pourquoi balobaka un peuple pourquoi parce que toza biso nyonso moko constitution ya ba congolais oh bah ça inférieur qui ba misusu ezate constitution ba congolais bah ça supérieur qui ba misusu ezate sinon tonga to za constitution bah aux aka réservé pour ba ministre ba député ba sénateur mais surtout on a constitution ka moko c'est pour toute la république voilà pourquoi c'est na biso nyonso surtout za la traité ndenge moko otuni ceux qui eza pour mokonzi mboka nda za na vision te to ba to ba za autour nde ba comprendre vision na été des fois lelo oyo et moko zo comme et pour ça nga ko pesa Kabila raison tant Kabila avec non autour na ngana kokaki kozwa 15 bonnes personnes tu vas me dire que non il y a pas de mauvaises troupes il y a que des mauvais maîtres il y a que des mauvais chefs oui chef à cause à la mabé quand ça ne marche pas on vise toujours les chefs mais est-ce que bino pe na part na bino buluka ki ko matérialiser vision mo konza mboka to bo profiter que le comme que non chef ndeka ka sala mabé troupe za mabé te c'est ce que nous vivons actuellement dans la politique congolaise biso to fréquenter ka parler du peuple wana na bisa va parler du peuple et comment hémicycle ba cop je te dis on peut imaginer te ngana yoka on a munoko député munene mboka na biso et puis un ancien confrère to benga ancien confrère parce que lelo asa déjà na parmi ba bazali ko décider pour na mboka mona mboka Daniel Safu ngana yoka ye azolo bani wala zaka na tango ya prorogation il y a troisième fois pour l'état de siège il fallait pas qu'il y ait des vacances parlementaires et tout ba bengi bango non fouiller ça ils avaient question ça urgente fallait que le cateau traité yango Daniel Safu na kati ya batu bazolo ba ba benga biso na loyenge otokende yangani état de siège yango yangani nakati eza honneur ya Félix na fande mituni honneur na été honneur nabi dans des questions prioritaires comme ça des questions urgentes eux aussi une implication na bino bo pesa faire ba proroger état de siège ozo ba non ya yoni nakati pourquoi parce que azalaki na posa avant ba proroger yango ba pesa ba tala niveau mona sali ya peuple lelo comment marchander ozomona lelo oyo bazaki censé comme mungongo ya petit peuple oyo et puis ba décidaka ba marchander mingongo ya peuple pourquoi bazana ba type lelo tala comportement ba député na biso la parler du peuple toloba nini Félix Mutazangi vision to bango nde bazo koka ko matérialiser vision mokonza mboka te na bato bazoloba lelo bazoloba ke Jean-Marc Kabunda Mutazaki auteur ya makambo ebele batayide na mbe moko ya IDPS moko ya bato ya IDPS abike vision ya Jean-Marc Kabunda zaki mabe pona mokonza mboka yango monde batebele ba député baki na faux vision kolo bapeza so vision ya Jean-Marc Kabunda zaki mabe contre les chefs wana na invité mais faut yeba pe que non pourquoi ils ont voulu écarter Jean-Marc Kabunda. Peut-être que Jean-Marc Kabunda pendant qu'on construit comme forme moko ya bouclier pour na pouvoir ya mokonzi mboka nana koyeba bango batu ba koyeba bango malamu ezali bango kasi biso to mona kaka par rapport ya basine ozomona lelo oui Jean-Marc Kabunda wana eza ba guerre ya ba parti politique biso to ko centrer lelo oyo réflexion na biso sur ba individualité to ko centrer plutôt réflexion na biso pour na likambo oyo eza na intérêt ya république parce que intérêt ya république nde ezali pasi na biso muna intérêt ya république ezali moboko ya combat oyo bat bazali ko sala de tous les jours de tous les temps ozomona dire que Jean-Marc Kabunda azaki na ba intention to ko bundisa mokonzi mboka na pe mais fesengele bango pe ko la ki sera pe biso comment est-ce que Jean-Marc Kabunda pe bunda pona ko épargner pe mokonzi mboka na makambo mosusu ozomona ni tete Jean-Marc Kabunda ni tete influence de Jean-Marc Kabunda mais lelo autant mosusu Janine Kabunda ngaza toujours na tête ya Assemblée nationale voilà ozomona oui mutu akoza na ba côté sombre na ye mais tout à ba côté positif ya mutu ozomona qui na ba cadre nyonso ile pesa ozaki na kati ya palais du peuple wana qui pouvait se tenir au telema administrateur mongongo nani tout le long on a gouvernement ça Malukonde et belé ba o bazaki o ba ye wana par recommandation ya IDPS o Augustin Kabunda na déjà de Jean-Marc Kabunda sous ba renoma ba recommander pour comme ministre nani tombola mongongo to na parler du peuple wana tangela nga député nini o ya IDPS a proposé ta loi moko boye pour l'intérêt ya république azalité on se demande mais Jean-Marc du moins a milité pour que bureau o ça allait créer obstacle contre les chefs de l'État et ça l'a mis hors état de nuire. Quand même, au-delà, il y a une guerre où il y a parti politique. Tu sais, tant qu'on a un parti politique, ils ont différent de la république. Aux parti politique, vous avez décidé au État libre parce que vous avez qui est
que moto azali ko kamba mboka mobimba yeba que décision au Félix azwa lelo et ko engageaka mwana na yo et puis bana ya bana na yo donc Félix a la possibilité à lui seul ya koteka mboka après 10 ans. Mais lelo soki Augustin Kabouya a décidé que non on a parti na biso boyebo et resuka kaka na ba cadre na ba militaire ba combattre ya IDPS mais lelo Félix c'est que o ya ko signer lelo yango e ko engager ka république. Il faut te banga pe ko sa différence wana. Félix a kon dima ako ko signer accord moko bope ya mabe ezali ate ki vi na biso tam sota pendant 10 ans. Akolonga pouvoir mais accord wene ko kanga ka biso ti soki sa nyaka 10 ans kokoka. Il y a un signal moko na ba kambela biso c'est la différence entre ko gérer parti politique na ko gérer république parce que république ezali intérêt na biso nyonso ezali vie ya batu ebele plutôt que parti politique ezali nombre moko ezali limité ba roza 5000 je ne sais pas 3000 mais république combien de milliers ça na Congo oyo o kaka signature ya mutu moko ekiko engager vie na bino pour toute la vie. Mboka pona yo moningo ozotala lelo situation mboka nezo kende kolonga mwana mboka jamais kabunda soto zone mokie ko démissionner na eza avantage ya ba congolais to za désavantage ya ba congolais on ningo zomona vision na kati ya parlement. Bon jusque là eza pona ba règlement de compte na bango omona eza ba règlement de compte na bango bon ngai une fois na salle émission na nani porte parole moko ya mwana mboka Augustin Kabouya na tourner FC mais même voix oyo bokendaki nango tango ndeko jama kama c'est parmi ba inisaka que Félix Tshisekedi a retiré signature na ye kuna na Belgique. Ozomona mais tant vous voyez que mutu na bino tant mususu ça l'erreur parce que ça arrive asa quand même peu cadre ya IDPS et puis asa peut quand même autorité à mboka la biso on depuis makambo eleka qui entre ye na ba garde républicaine et tout tant amoni que non ba sale loko bope tant mususu na cadre pe tant mususu ya humiliation pe ya akaka ça il pouvait ou n'est pas aussi tweeter. Mais est-ce qu'il fallait comme un niveau est comme eux? Donc, démission na yé, voilà en tout cas pour Nangai, je dis que non, ça n'a rien à voir. Le dynamique, à tout comme on appelle le lobby. Parce que nous, quand on cannabis, on a dynamisme, on a politique, papa. T'as pas politique, c'est dynamique, oui. Quand il y a un politique, c'est dynamique, il y a un bomimbo cannabis. Bah, que ça qui dynamisme, on n'est pas à Kabila. Bah, changer dynamisme, mais quand il y a politique, et même pas Félix Tshisekedi. Bah, faire sombrer, mandat à Félix Tshisekedi. Ce qu'on appelle là comme président, bah, la politique est dynamique. Oui, la politique est dynamique. Mais qu'est-ce que vous apportez dans le dynamisme dans la politique? Vous apportez quoi? Merci mon amour. Même système on a quand dynamisme, vous avez pas Kabila. Botongi Kabila quoi? On a la politique dynamique. On doit soutenir vision ya mboka plutôt que ah bon. Les lois ceux qui goûtent Kabila tika qui va porte nous sont ouvertes pour yiba. Bon le loi Félix ça fait malembe. Ne bon continuer que la dynamique envers yi. Tala muna. Il faut moko politicien na biso va comprendre que non. Ba o kamba ba fermeté. Pour que non so na ngana ko kate mutu suno le ya otumba le na le ya otumba le na le so ba non il faut pas que non bazo kamba mboka on n'est pas chef de l'état s'il y a pas un peuple mutu ko za mokonzi ya mboka te ceux qui peuple zate muna on pose mokonzi ya mboka il faut peuple zala siko bazali ko boma peuple on kaka na nzala ba guerre kuna zo silate ba makambo belé zali ko changement zate muna or notre espoir reposait sur Félix Tshisekedi parce que a aussi une partie ya ba socialiste ba progressiste mais est-ce que les lo oyo vina biso 3 ans après l'alternance. Est-ce que ça répond dans le cahier de charges à IDPS? Ce que l'on dit, il faut le confinement, il faut que situation de cannabis soit en quoi confinement et apporter du changement? En quoi? Quand on a parlé du peuple, 23 heures, tu as parlé du peuple. Quand il s'agit de discuter pour l'air sort, que non, confinement zali, couvre-feu zali. Quand il s'agit de discuter pour leurs intérêts, que non, malade des anamboka. Tu as na kati ya la plénière wana. Couvre-feu. Tu as na salle wana ya plénière mona. Tu as na sena. Ba image zali. Ya image kaka ba mikolo uti koleka awa. Ba sénateur nyonso meke na kati. Ba bureau na bango bango tout meke. Quand il s'agit de discuter pour leurs intérêts, couvre-feu zate malade des athées. Mais quand il s'agit de sort ya ba peuple on est ko verrouiller biso ba couvre-feu, ba liaka ba 5000 francs, policier pas déborder ba bomi pe mutu. Yo biteka likolo makambo ba couvre-feu on est ba bomela biso étudiant na biso kuna na campus. Quand likolo ba couvre-feu ba bomela biso maman moko boy, soki kuna na nini awa na ndolo awa.
oyebite likolo kaka couvre-feu oyo. Comment ça monte kufa na banda Loïc qui a tout par rapport il y a Pourquoi? Parce que ordre moko boy mal donné, mal compris, très mal interprété et puis mal exécuté par les policiers na biso. Toloba nini? Que couvre-feu nde balongo lango et profiter na biso. Dès lors que pendant makambo oyo ka ba couvre-feu oyo to perdre de belé à bateau. Pona buzo ba cash ne ba 500 fois ba 300 francs. Muna kolongola yango to kotika ngo en rien et pour rien et influencer na auto ndai kozela. En rien muna. Merci moi mboka tozo kende na biso eza par rapport analyse ba situation no sezoli kana kati mboka na biso lo mboka tozo kende 3 ans déjà yango to kende 2 ans kala mito mema na mopona mi élection. Est-ce que élection mopona mi to komema nango na vision mokonza mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi azalaki nango. Est-ce que peuple congolais peut passer sous chance amema biso les sous na 5 ans les sous. Mutu moko te organiser élection pour élection to romone koza mutu moko te na mukili oyo ako salisa compétition et surtout que yemo ko pesa azap na kati ya compétition na asabu ke za de faveur na jamais omona. Donc je pense que côté on va comprendre en sens na ba élection koza mais les gens de tozo mona ba signe ndenge zokende malgré que zila lingeta zali mais tozo ka ba détournement na kati ya seni. Bon, la surfacturation. Moi, je suis Nicolas Kassa Daouta Kolobango il n'y a pas longtemps. Vous savez, tout ce qui est la surfacturation, c'est ça, malgré la présence il y a IGF. Tout le banini. Dossier mususu autre tango par règlement des comptes et puis mususu autre tango na évité la bilongata ti oza mutu le quoi ça bon c'est pas une photo le kato dia yende to mon IGF a se manifester. Natango Kabila bien que va détourner ndeko salema mais tout tika iko connaître otoso ka ote quand ça leti bati le soda liboso a lupango mais moyiba o continue ko yiba na kata lupango tolo banini ou soit soda na pas complice na ba miyibi wana na monta ba sengi wana problème bon pour ngai totala nanu bakosela ka mukolo makambo te muna c'était ko yebi tout ça lelo oyo na 2023 plutôt 2022 2023 za lobelo aba tout ça déjà na février torotala biso tozana posa kaka ya maponami et puis baponami o ekoya pona ko sanctionner autres zali komona que non ezali ko changer ko tambola ya malonga te. C'est ça d'ailleurs objectif ya élection za la bongo pona ko sanctionner. Mais c'est pas que ba élection et pona ko favoriser biloko tozali kolela élection et sous ko favoriser yango. Maintenant ebisa yo ezala mutu moko te a organiser compétition pour que compétition wana ezala na des faveurs na ye. Donc déjà place wana d'ailleurs tout le monde a déjà ba signe rouge ça tellement ébélé on ne sait pas. Tout qui n'a pas ponami, na irrégularité, tout qui n'a pas ponamité, tout des melons irrégularité, en attendant qu'il va bon macambona, on ne sait pas, le peuple est confus. On est très confus, parce que c'est tout ça la nini. Non, ils ont apaisé, ils ont transparent, que nous avons dit que non, Mouna c'est dit qu'il a mis député, Mouna a contesté. Au Mouna, bataille que oui, Mouna c'est dit que c'est la base. Réellement, il a été élu, il a été voté. On est transparence. Merci mon crédible quand on dit crédible ba que non te ba bimisa kimbongo ba sala kibo oui yango pena tozima pona moko ezali penza crédible au vrai sens du mot ezala ba pona mimo côté ba kotia muna peut-être que non muna ça qui na parler du peuple so il doit moko yebo muna arobo yango po ezala faveur la biso o ko ça que lobi lobi to démérer la pouvoir non Congo ezaya biso nyoso on a connu les faits Mobutu maréchal CCC Kokukungwendu Wazabanga les tout puissants mais aujourd'hui on parle de Félix Tshisekedi Tshilombo. Comprendre? Tout comme peut l'objet Félix Tshisekedi Roleka. Bah on peut taper sur un gars ferme côté l'homme au pouvoir. L'autre moment les princes de la République du Congo démocratique du Congo. Bah Sony bah blom sous tout le monde awa. Par rapport à la vidéo circulée mikolo. Ozomona bah blom sous ça son. Tout le monde ndeko na biso les frères il y a chef de l'État. Bah vidéo zo tambola ba boîte bazobina. Tout le monde a vidéo il y a Mastananga Anthony Tshisekedi. Et c'est tout folie, les princes de la République démocratique du Congo et tout. Normalement, les poids à coco, il y a ancien Premier ministre. Quand c'est bon, ce qu'on va faire, et puis m'arrêter pour un temps, papa tient Tshisekedi Azara vivant. A fait un anniversaire, tant papa tient Tshisekedi Azara vivante. Bah photo on te montre en monter, bah vidéo on te montre en monter pour un. C'est craché à la mémoire de papa tient Tshisekedi Koko nae. C'est craché aussi na honneur ya papa nae Félix Tshisekedi un chef de l'État. Il faut tout vendre la totalité. Père Koutou. À sa président de la République, à ça la raconte mon solonné bimaka, à rouler les canons tout cané normal, tant de vidéos on comme viral, tant de passer des commentaires, mais on se permettre quand même qu'on ose la vidéo et panzana, la vidéo monsieur la routine, ba mastanaye, ba matamba bazo vimbi ça ba osala ba sala wa sala. Au moins et mon copé, tant monsieur sali maka fait c'est que la yebine le côté.
omona mais yo ko sali no sentiment na ndenge na yo mais ekozongela nani papa na vie fonction Félix Tshisekedi n'est pas super congolais au-delà de la chef d'état azam muto azam ba sentiment na pas ko salango mais sauf que il faut service na yende muna ba yeba kapé ko orientaka mokonzi ya mboka il faut azaka na mutu moko net ba nemi mulanya ozomona o que non tam songo sa ah non musée loko soko sali yango ah na place soki image ebimi et ça bien té Kabila pas ça ba folie tangana yo de mo photo Kabila ayena fête azolia aomela champagne ebimi tolingi mokonzi ya mboka zala bon parce que Félix Tshisekedi à lui seul azo représenter ebele ba congolais bisika yo par rapport à mutu non la bête que non ça na binini il faut service à chef de l'état ba yeba ko étouffer biloko mususu ngana zaka na matanga moko boye ngana zaka na matanga moko tozana ba Jeannette Kabila ngabisa yo tu n'as pas le droit de bimisa téléphone au filmer parce que Jeannette Kabila vandi na ba mastana ye ozomona parce que au-delà de la fonction zo occuper aza pe na vie privée na ye na ba masako vana pe botamusu ba osenga ba beta pe ba mbata tellement que sa autorité ya mboka jamais beaucoup filmer n'importe quoi pouvoir à dictateur oui bazali na pouvoir ba dictateur mais ba vie to mona pouvoir ya ba démocrate ba nani o ya démocratie to tikala o mona ngote to tikala ba zoé Kabila non c'est normal te mona mokonzi mboka aza pe na sentiment avant ba mastane ba zo lia ba o mela mo champagne na bango yoye osa vidéo na mokonzi mboka parce que tu es l'ami du chef au balancer yango pe na toi ba toso ba comme mona yango yo ba mona yo te c'est le chef faire zoé Kabila te obi on ka be faire zoé Kabila to yo ka meto mona ngote to ka meto mona ngote nga lingi ne ba respecter mokonzi mboka parce que mokonzi mboka azo représenter nga azo représenter yo azo représenter ba nyos ba otala biso oyo il faut ba bomba ka bolumbu ya mokonzi mboka ezate mokonzi mboka avandi aosala aomene vina yeta mususu avandi parce que azana makambe belé na mutu agera ka makambe belé na mutu abito ekoza samedi mo avandi se défouler na ye aomela mo verre na tima koni ala si kilote neta musu atika torsini yo lokolo za privilégié ya kokota sika mokonzi mboka azali okokoti osali photo osali vidéo o publier yango pourquoi biloko ya boye. Merci mon mboka j'ai fait mi poete to kishite na biso osala analyse par rapport à président truc ba ko ya awa vidéo chimanga conseiller mokonzi mboka mais à cela rappelle qui sentiment et qui master mokonzi mboka boke ndoko bunde sika mokonzi mboka za muna natangwa Kabila les chefs atako to ngata ke mokonzi mboka nde boza awa que non mais les boss je dis pumba fani na bureau là kuna bino a incompréhension bo bundi pe tout en sachant que le chef est dans son bureau muna to er mo pe total ba o gérer république eza club na club d'amitié o mona Congo eza musique ba vidéo chimanga te Congo eza musique na bango te bazali na Belgique Congo eza Congo baza bato bazo décider pour na song na biso alors il faut ba bomba mokonzi ya mboka ils doivent aider les chefs de l'état au cas contraire Félix Tshisekedi en 2023 a voté Maïsou Bosso na biso a senga deuxième mandat to yem to ra ko ngana biso compte que no pouvoir mandat bo pesa kinga na salle to ko mona vidéo timanga te to ko mona Anthony te. Par rapport au lobby boy par rapport il y a 3 ans au moins na mboka Félix Antoine déjà au avancé nango soki to te 650 soki to bi 600 to balobake na ko 5 ans na été soki to te 650 to ko pesa combien par rapport il y a combien gérance ambo Total non ndenge mande aussi te 650 total non ndenge mande aussi là 600 to te 50 so 50 tam su to comme la moitié coûte non te si ko pesa combien non coûte comme atana na habité donc total non makambo yo kende merci mon mboka l'autre moi ba prédateur avec ya awa ba meka ko pesa e to mona ki ba nyungu nyungu tambola ki ba pesa ki ye lupanga mamo live mais pesa bango lupango mo en ville awa citation na bango ko ya e me pesa pe nyungu nyungu ba lobi mokonza mboka ye moka gérer ki bango fa bato ba travailler net premier ministre gouvernement pas gérer bango bon il y a problème té omoni mboka etambola na ba partenariat ya bongo mais babiloko mosusu avant mpe koplébiscité yango avant mpe kokomisa yango mpe grave il faut kotalaka nanu avant président Turquie ya awa yana bakongole bavandaka na Turquie omona baza mpe na école na bango ezalaka awa yebisanga na minerva ezalaka na combien na école turque wana ezalaka mosika te na pali la justice na biso awa minerva ezalaka nani combien bakongole baza na Turquie batraitaka bango na ndenge nini pour que mokonzi mboka aya awa akomisa ndeko na biso soki Erdogan on dirait nzambe moko boye ata nanu ba congolais baza na Turquie kuna batetaka bango ndenge nini batetaka bango ndenge nini muna batetaka bandeko na biso baza na Turquie wana ndenge nini babiloko mosusu pe soki yebo pe bon na cadre ya respect tant que azan ndeko na azan nani homologue na ye oye bakiti
oye na parler de la nation mokonzi ya mboka yambi et puis les restes aussi osala on a premier ministre soit ozomona babiloko ozopesa biso pasi muna biso awa tozorespecte bakonzi ya mboka oyo bazokuta libanda mais bacongolais baovivana bamboka bakonzi oyo biso tozali korespecte bazali kotraite bango ndenge nini toute komona awa ambassadeur italien akufa awa baexpert ya Nations Unies bakufaka awa na mboka na biso lelo dossier na ekanga Congo na kingo ne walwaka singe kanga na kingo mais combien de Congolais bakufi na bamboka bele bakufi na ba Inde bakufi na bakufi na ba Egypte bakufi na bamboka bele awa suite nini tozwa pona baliwa ya bandeko na biso wana mais biso tozo continuer toujours ko vanter ko kumisa bango tango bayaka na mboka na biso bazwa pona avantage à congolais mais obozo bo makuna na mboka na bino za congolais te oso bo na mboka otiki de liwa ya congolais moko na mboka na yo oye awa ba tshoti kwa tapis rouge to benga ni complicité to nini Paul Kagame azo bo mabuma batu awa mais c'est ça Paul Kagame aye awa ndenge bayambaka Paul Kagame tande Paul Kagame ya tande bayambaka Paul Kagame on a tomona vidéo ndeko la artiste na biso Fally Ipupa ba pesa na mbote la Paul Kagame ngata na même nga parce que tano taki photo avant qu'on yoka ba kuna mona ba commentaire je me suis posé la question oh fallait être attitude au point ni omona pour dire quoi ennemi anti-kalaka ennemi na yo Fally Ipupa n'est pas politicien mais du moins étant congolais en depuis makambo ça yo kaka pona muto yo pona ndenga salaka akoza na sengo na été ce qu'on sait qui ça peut tam sous la caméra ça na mais et ça ba sourire moko froide Fally artiste artiste maza congolais ozomona artiste maza congolais ba o ba bomaka wana ba mama ba 4 ba partie intime na bango ba violaka tongo me dit pourquoi muna baza ba congolais biso tozana poster ba diamant soko basana poster ba diamant ba ya ba sona ma voix moko malamu ba pesaka bango yango ozomona parce que Congo ba ndiko depuis yango lelo te depuis na poka ba flama ti lelo oyo tala ngalo baka Congo ezali poubelle ya bénédiction divine ozomona Congo ezali poubelle ya bénédiction ata ba ye ba vie ba sali ndenge nini dès lors que biso tozana nation moko hospitalière to sala ka ba mabete nzamba ko continuer toujours ko pambola biso mais esengena ba konza mboka na biso azwaka conscience tango zota osa partenariat babatela ko mwe bo moyi na ba congolais muna ba sala par rapport pona on est ko loba na on est mona OK net 50 c'est ça kato ba ye pona intérêt à peuple congolais par rapport à misala to par rapport yani jusque là ba accord ba signaler to ba te so que ça la répondre entre bango na bango ba président ne ba bénéficiaka to za répondre intérêt à peuple ou soit tant so ba président na biso ba signaler accord wana pour intérêt à famille na bango mais ba président wana ba signaler pour na nation na bango au mona tant so exact exemple mo na tant so accord wana to partenariat entre Turquie et RDC ils a pour un avantage la famille Tshisekedi mais pour la président dire ils a pour un avantage ya ba Turc nyonso Kagame senga pour un avantage ya ba congolais parti mo ba PC bon intérêt parti ya ba congolais yoka na ba ingénieur na onde ba sala musala wana na ba maçon na bino na ba biso na ado na ba maçon INBTP musala ngoni ya trick yango ba PC président trick ba PC kasi moni président o moni place ba PC bango espace wana mutu moko pa kimaka na mbongo o mona eza espace moko déjà ba ngazaki wana babwaka déjà bifaki batonga ingénieur nda kimaka na mbongo eza comme so ratuken screening akimaka na mbongo ndezo wazika place wana ba pesi yango bango ba continuer misala ozomona donc neti bo tout na makambo ya spoliation le bango livre lembe bozo lupangu ya citoyenne congolaise bokende ko pesa yango cadeau epa ya mutu moko muna ba flataka ennemi boete ennemi atikala kaka ennemi na yo ata otambuseli ko tapis rouge aotikalaka Paul Kagame yaka combien de fois batambuse ko tapis rouge maintenant ba makambe belé sali maka awa na mboka na biso Paul Kagame azaka toujours na kati wana c'est pour dire quoi ennemi akotikala kaka ennemi en tout cas moi mon humble avis je salue l'attitude au Fally pour bazaki nango face ya Paul Kagame c'est pour dire quoi au moins bato batanga ka ba image ba comprendre que non mutu oyo ana sengo na ote apesa mbote pona respect aux autorités mais na mutema no azana sengo yo kasi Fally pour batika ko kozanga ko yima omona ya on a yote babo ndeko to ko ndimso babo pesa Fally pour ambassadeur passeport diplomatique pour azarapi petit ya Martin Fayulu kakango merci bande ko tuba landi biso message no ko pesa ba congolais to loni na tuna kiote m chose aki na vision pour osembola ba congolais pour to kabwana biso to linga Congo ko lika ba parti politique omona ba autorité morale balekaka ba parti politique ekufaka même belé patrie nation ekolo etikalaka ozomona Kasavuba gera Congo kenda les tout puissants maréchal Mobutu gera Congo kenda Joseph Kabila autorité morale a géré Congo kei
Félix Tshisekedi a 2 mandats 3 mandats à okende mais Congo et otikalaka Congo eza ya biso nyonso tolinga Congo koleka ba parti politique na biso koleka ba autorité morale na biso. Merci mon mboka Jaffa mikwete moi question moi suka poto kabwana biso merci bande ko tu balandi biso so totali koto to sola biso te to sola biso to batie so batie koto batie maman Olive batie Martin Fayulu batie nani président Moïse Katumbi na ba ane ko ya to mikolo ko ya na bango misatu na ko gérer biso mboka bien. To voter programme plutôt qu'individu parce que Congo zo kufa pour un programme. Il n'y a pas un programme de développement. Merci, Tokomi Nasuka. Merci na mwana mboka Didi Pumba Wazali, chef ya compagnie monene TV 1 P Congo France. Merci bande ko tout bazakana biso Christian Touré Mukendi. Merci na mami Milinze Mamotema tous pepele ya mbetolo. Merci na poninga ko kabeza éducation bande ko tout balanda kabiso mon oncle technicien Dan na peso mbote na musko landa biso bate belé balanda biso bo partager bo aimer na musala auto sale la kabino poto yeba o ne solinka na kati ya mboka na biso ngana to kutani balasi mbele misoko ya ciao.